Cher ami, dans la petite nombre de biscuits, vous allez vraiment en direct à Flamand HD. Il y a des boys, moi, ça m'a dit, à Ramon à Paris. Des boys, dans la plateau, naïna mawa. Naï vraiment la mawa. Autant les sika, administrateur à Congo, bazoli n'a pas comme ça, biso peuplé. Naï bité, tout comme va torchon na bango, tout comme va naï bité, va papier toilette na bango, tout comme va objet moro boy, naï bité, objet à manipulation. Na habité objet ezaka le roi que ya robete la bama boko to ko esclave na ba esclave na bango ya to ko ko adorer bango donc congolais fungola misu coopérant kende cop na yo tika makambo ya robete laka ba ministre ba député ba sénateur ba maboko totika parce que la romona na mona esika morote o ezake ancien ministre a Koufi, ancien député a Koufi, même ancien président na mona na mboka morote o bakangi mutu ayibi mutu asali mbeba ministre ayibi député ayibi sénateur ayibi asali mbeba population ebima et qui ne ko réclamer président na bango abima eza na sens te sur le peuple o bozo linga bo diriger eza peuple ya nini lelo lobi bo kufa la mort est naturelle mutu moko terre ko échapper na liwa. Le lobby handicap ezali, accident ezali, peu importe où ezali, on recommande les capacités, il y a aussi la musala. Banani va continuer. Ezali la famille na yo, bana na yo, moi c'est na yo, belle famille na yo. Donc dès quand on a kaka. Donc il faut ezali kaka dès quand on a kaka ndé sala musala. Bango kande bando diriger Congo. Bota l'exemple à Mobutu. Boye bisanga mwana Mobutu oyo azana pouvoir lelo oyo. Oazo tambusa Congo. Oazo lobela Congo na ndenge ya bien. Mwana Mobutu ata moko te. Zanga ye wana mekaki azonga na pouvoir, ça n'a pas marché. Ni na famille ya Bobila Dawa, ni na famille ya Mobutu, il y a personne. Tu es dans la famille à Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il y a personne. Ni la famille naïe, ni la famille à moi si naïe, il y a personne. Bota la moine à Kassavubu. Ndenga zo tourner. Moine à Kassavubu, ndenga bazo tourner car la pouvoir azo kende gauche, kende droite. Oye na côté à Lumumba. Mais c'est quoi? Pourquoi génération o bolingo détruire yango? Pourquoi bolingo détruire yango? Ba chebino na ba poste, ba voter bino. Boza élu. Bosa la misala malamu. Et là ba mute ko ya président. Et là ba président de la République hein? Président de la République azawana. A chebino surtout wana c'est pas pour rien. A che ba ministère. Ça fait combien de ministres? Plus de 10 ministres. Il y a des sénateurs, des bourgmestres bazali, des gouverneurs bazali, des députés, des chambres. Il y a parlement, chambre haute, na chambre basse. Nous sommes pour diriger Mboka, pour la bonne gouvernance, pour la génération à lobby, pour le peuple à lobby. Et peuple on est attaqué bazalawana pour nous embêter la bino maboko. Qui est chéribin au Kendi? Même si Azala administrateur, Azala qui est en poste, même si elle travaille na Congo, oh nini chéribé a tikali ko sala yango comme souvenir. Autre loba que non, chéribé a sala boy na Congo. Aujourd'hui, il faut tourner ma belle ya kin, ma belle à Congo il faut tourner pour na chéribé à Koufi.
Bozo kendaka ko sala ba sex tap. Bozo sala ba n'importe quoi pour vous et l'avenir de demain. L'avenir de demain, les citoyens de demain. Musala bango ko sala nini? Musala na bango ko sala nini? Comment on a moins de 20 ans comme kidnappeur? Comment on a moins de 30 ans à comme boma pour survivre, pour lire, pour son pantalon. Parce que tout est cher. Nyon so eza cher. Moi no azote ka maki. Azote ka maki na yo soda au botolier plateau ya maki. Au botolier mbongo. Pour faire quoi avec? Pour faire quoi? Botika kwa kize batu. Botika kwa kize batu. Génération où ils ont besoin il y a bonne gouvernance. Tous on a besoin il y a qui prêtre na binoté. Qui prêtre na bino jusqu'où? To kenango ti wapi. Na yo moko siko za lobby ke non pour na lobby ezala bien, il faut ça la makambu ya bien. Mundele azo diriger yo. Mundele azo tinda yo bomandeko na yo. Mundele azo manipuler yo. Tala mundele ndenga otonga mboka na ye. Tala mundele ndenga azo tonga mboka na ye. Ata nzala ezali tala ndenge ya lita pona nzala. Mais yo zo ko lite pona nzala te. Ozo sala bilango futaka tax te. Yo za na mbongo. Mundele eloko loso to salaka afutela rango tax, afutela rango pako, afutela rango impôt. Mais yo zo sala bilanga, ofutaka impôt te. Ofutaka tax te. Ozo yiba leta bando botama. Bando banda ko sala musala oyiba leta. L'État futisaka ote. Mais oza incapable ya ko bongisa mboka na yo. Mboka ofutela ka impôt te. Mboka ofutela ka impôt te. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bana nyoso bakoma bakuluna. Bana nyoso bakoma bakuluna. Siko valeur ya bekol. Valeur ya bekol eza wapi? Bekol eza na République démocratique du Congo. Tina nango eza nini? Ba université o eza wana. Tina nango nini? Ba institut supérieur o eza wana. Ba centre de formation professionnelle o eza wana. Tina nango nini? Tina nango nini? Soki eza ke bolingi bato bakende kosala misala te balandaka bino na sima. Bakoma clan moko ya bakuluna ebatelaka intel. Clan moko ya bakuluna ebatelaka intel. Pe bazofuta bango ba $100 par mois. Misala ezebele ya osala. Kinshasa eza saturé. Kinshasa eza saturé. Espace vert ya kosala bilanga, ya kosala ndu ya kolona ndunda eza te. Eza te nyonso ko bandaku na bandaku. Nyonso ko bandaku na bandaku. Franchement, ok na ba église ozokuta bato ebele. Ozokuta omona bato ebele de 8h à 20h. Siko ta ko sala musala ekozala nini. Ta ko luka. Nyoso tuana ba ministre bazawana bazomona yango te. Toujours ba pot de vin, pot de vin, pot de vin. Toujours ba pot de vin, ba pot de vin, ba pot de vin. Lelo oyo ba paya ba komi ko nuire, ba komi ko boma, ba komi ko sala cop ya ba congolais. Na kacha mabele ya ba congolais. Na mabele na biso. Oyo azalaki na tina te na mboka na ye. Soko la nepa diplôme na ye wana, azwa ta diplôme ya médecine te. Mais bazo sala misala ya bazo zwa mbongo na kacha Congo. Ba osangala mwa clique na bango ba ye wana. Bakomi kosomba bakomi kosomba njoto na biso ba congolais bakomi kokende koteka yango bakomi ba millionnaire o ezake banzo voix mwana mbongo na biso na mabele na biso o ezake congolais a bloqué congolais a pesi avantage na mundele a pesi avantage na mundele
Mafuta on est ko uta ba Congo. Bofuta pas côté 15 litres. Ata 100 litres. Mafuta wana soki na Kinshasa. Boteki yango. Oza na pas côté. Okozwa avantage. Yo longwe ba Congo yo kofanda na Kinshasa. Okoma prêtre ya nini? Ya bisenga senga. Obandaka koya na bambisi. Ozwa na bambisi nzela mai. Approfondir musala na yo. Approfondir musala. Siko yo chiko teka mbisi, o chiko loba mbisi, ozo loba mbisi oyo ofutela rango ata taxe. Ata un peu ofutaka te, yo za millionnaire. Yo za na mbongo ebele. Olongwe mbandaka. Oye kofanda na Kinshasa, oye kosala nini? Oye kosala nini? Otiki mbongo. Otiki mbongo. Comment tu vas vivre boye? Le tu vas comme on a indien. Indien y a bali congolaise. A sundo liena bana. L'icolo influence. L'icolo a mauvaise influence. L'icolo a nzala. Tous les ministères sont incapables de recréer l'emploi. Pour la génération. Pour la génération, pour les citoyens, tous les ministères, ils ont recréé un emploi. Donc, on est un prêtre, on est un prêtre. Un prêtre, on est un prêtre. Et on a un prêtre, les autres ont un bon. Au bon sens, un jour, il n'y a pas l'ombara sur la mapika. Attends, il y a sur la parfum. Un jour, à Tegara Thompson. Un jour, à Tegara Mai. Un jour, à se ridiculiser. Pour comment ici, il y a comme wana. Quand il y a un bon prêtre, ça problème. Mais Luka, pourquoi vous avez dit, oh, comme prêtre, attends, na fois à $100 au comme prêtre. Attends, na fois à 10 000 francs au comme prêtre. Au salaire mais au lingo koma et siga batu bazali au lingo koma et siga président azali yo lingo koma ministre au lingi classe T au tangite mo lingo koma au koma député au tangite mais au lingo koma soki ministre pour la nini masala ngazali ndeko na ngazali e yazo kende classe yo lo kende classe T e yazo sala bo yo lingo sala bo ete. Donc moninga ke la gauche lo binga kende droite bogota mwanzela morote il faut savoir les contrats batu basalaka. Lelo komi ke oh non, yo comment na muta osenga ba prêtre. Non, prêtre wana pas souffrant. Toi tu penses que non la mon prêtre moko ta lobi ke ngala uta na famille riche. So to ça total la listing. To ça la liste depuis la nuit des temps. Ba prêtre tout banda ko yemba. Ba banda ko yemba ba yemba bango wana. Mutu moko ta la sa famille na ke a uta na famille riche. Bango tout ba uta na famille oyo, famille moderne, famille pauvre. Comment na mbongo ndeko koma ba luka misusu ba luka ya boma batute place yo niati et place epesa melio il faut sala musala ezaya ko senga raté parce que toutes les femmes na minute yo sont basées dans le mariage. Mobali apesa ngai mobali apesa ka otetsiki vana yo moko sala musala na yo. Avec ou sans enfant. Salam, bongisa vina yo. Il faut au salam musala. Dégager une autre énergie. Ko dégager énergie mususu. Mupebe mususu. To comme la valeur mususu. Les femmes congolaises, bandana ba première dame, tous les premières dames wana. Ba pesa ka ba bon pesa ka. Non, na mona morote ezake a tomboli structure ya femme congolaise qui défend les femmes congolaises comme il faut. Il n'y a personne qui défend les femmes congolaises. Femmes congolaises, ça va ridiculiser. Il y a Roloba Eze Belé, mais tant Eza Mouké vraiment, j'espère qu'il y a Mouké Nazaki Nawa Roloba, Yangoana, le ministre et les députés. Bosunga peuple Nabiso. Peuple va être esclaveté. Il faut Roloba non, n'a qui fanatisme. Ce n'est pas pour les députés. Mais je parle à toi qui va suivre cette émission. Je parle à toi, Ofaï Nandaku. Ozo, c'est la prêtre à Kabila.
naloba na moto avandi otala ngai moto oyo anviaka na réseaux sociaux oyebi oyo asalaka te po azala oyo azali yo moto aba carnet d'adresse yo moto aba passion yo moto ya boye ba passion politique ba passion ba musicien tu ne sais pas, tu ne connais pas leur vie. Fais-toi valoriser, va travailler. Va travailler. Donc voilà, oaza mutasika na kati ya chaîne abiso première fois, alanda biso vraiment ko hésiter te na ko s'abonner, au partager, au tiki commentaire na yo. O ezali ba message on apesaka pour na kolamusa peuple congolais. Pour na kolamusa, toza vraiment na besoin ya au fur et à mesure génération fait beau tamara na ba valeur mususu. Il faut ezalaka na ba valeur mususu. Valeur faut kokanara mususu na mboka na biso. Ndo soki mboka na biso eza na ba richesse. Biso faut tozala na ba intelligence na ba valeur mususu. Toleka même diamant na biso na ba valeur. Tokozala na se et ba valeur te. Faut tozala toujours likola ba valeur na biso. Donc on ngena loba na bino yangwana so za mutasika vraiment ko hésiter te na ko s'abonner na Fleur Monde HD bozala vraiment de citer to konta mo pona mbala sima. Merci beaucoup.